Bonjour, bonsoir, Nabino surtout Oyo Bozo Landangaya. La blanche, la correction, hein, la correction, moi na muswahili. Nzombe, hein, na sekapu na zala na kanda mutute, hein, ngaye yo, la blanche, la correction, na pesi bambote belé, na mama Betty Masengu, Bambote belé, hein, maman, ba gros bisous, hein, na yo mama Betty Masengu, na pesi pe bambote belé, na papa Dave Mubamba, bambote belé, hein, na pesi mbote belé, na Anissa la championne, hein, na pesi mbote belé, bisi kozali, na pesi mbote mingi, hein, na Anissa Bombula aigle jaune, hein, Anis Amour, donc Amour et Vanande pas Anissa, ma copine chérie, ma copine privée, ma gros bisous, Bissi Kozali. Merci beaucoup, na Mama Betty Masengu, na Pessi ba gros bisous, na bébé Davli Winner, na Pessi Bambo Tebele. Lelo blanche, la correction a éco corrigé banani lelo. Zombie. Donc blanche la correction lelo a éco corrigé basi oyo ba kipaka. Donc basi o ba kipaka mibali ya. Donc o ba kipa mibali ya ko lingate. Donc na lingna loba na sens que na sens ni on lingna loba la place wana nazo linga les pauvres s'il vous plaît pour comprendre ngai. Donc na lingna loba l'amour n'a pas d'âge, hein. Lingna loba l'amour n'a pas d'âge. Donc moi si oyo akipaka mibali oya ko linga o ngande na zaboye ngai fona linga mobile phone linga mobile il faut à 25 ans netinga blanche la correction ni la vandi bueno ba keno exemple hein non lo ba keno nga blanche la correction ne la vandi boye il faut linga ka mobile sous 30 ans tout ça non, l'amour n'a pas d'âge. Ndekona excusez ndekona nga moi si vous excusez nga pardon. Ndekolanga mwasi yo mto ponaka yo mto kipaka ke non il faut kiper mobali oyo okoyi kolinga na vie mama eza mabe leo to mona bande ko beti lokola nebi cousine nga moko cousine nga na ye de ya linga ka mibala baniki mais yenda sala mobala 25 ans a ko vivre en été yena époque wana koma déjà na ba 21 ans, mais aolinga mibala ba 20 ans, ba 19 ans, mibala ba okola sika. Ya ndalo ba keno, bona linga mbala mkolo poigni, a pepi se vina nga mama. Est-ce que ce qu'on zo vivre na mobali ya mkolo pepi se vina yo? Non, eza que nzambe asala ki mwasi na mobali hein. Na makamba ngo normalement ndenge zalelaka. Il faut mobali azaka mkola mwasi. Pour ani baloba que non mobali fazaka toujours mkola mwasi. Pour lelo tout le monde a basi, biso basi to développe mbangu, donc biso basi to développe kambangu. Super bé, beaucoup monde que non, naza boye pour na botité. So na boto monde a développé mbamoko. Ndo moni que balobaka normalement pour moi si na mbal babala normalement il faut pas attendre écart à 10 ans. M sous 13 ans, M sous 14 à 15 ans même. Oui. Bah, quand ça attend un écart à 15 ans, notre grande soeur, on a un mobile, un écart soit il y a 20 ans, soit il y a 25 ans. Non, il y a 20 ans, oui. Bah, un écart à 20 ans. Pour la nine, moi, Sindazana, l'autre, mon aka, mi bali msusu, hein, to comme mon mbali msusu, M sous tindo botami, ah, mon yo kola, ya mon yo mamukolo makas. Bah, ma pou, okoli, bokokani, okangiye. To mona bayana biso mibali biso to botami na sima na bango excusez pardon biso to botami na sima na bango mais o mona ka boye to koli puna nzela pe bakomo tuna oh azalande ya no bakomo benga nga ya neti grand frère na nga mo benga ko mukolo na mais ni mukolo la nga musika poani moi si nazana a développer mbangu au mona pe o komina ach ba yo to no mona ba ya quartier ba mona biso nde to sakana to sokana bambula au moins boye pe lobi akomo sani akomo lingo bo tambo pe na nzela boye muto ba pete ke no bozani ekara ya mingi yango na baloba que moi si faut bazana mo ekara na mobile lelo ba ndeko na biso basi ba komi ko bala na sentiment
au moins bala mobile mo bazana bekara ba 2 ans 3 ans après lobby et comme que non aboti à développer pour moi signe surtout soit bala développer kaka bino ba femme mariée so tali photo na yo avant mariage na après mariage au moins là après le baka ko tali bala ya souffre donc au côté li bala mo bozo souffrir wana ah mais toi quatre place au côté li bala mo ko zo souffrir wana de peut-être au kokiko beba mais soit que non côté li bala mo be ya bien on no développer ya wana to comme mona ba homme marié ba comme yo linga biso libanda parce que eloni o e pousser bomba yo linga biso libanda zani yo ndozana bozana écart so ya 2 ans 3 ans mbala moko ya roboti mona boso mi balé au développer comme bimalo kwa maman mbali o comme bimalo kwa mukola mobali o mona mobali bwe moi que no ba fete za to tikali ka moi sandako il faut luka moi so bando keni ba fete po yo kasonité no moni ba komo yo luka biso libanda ba komo yo linga o ba o maye yelo mama bino moko nde bo sala berère bon luka ka bo bala mi bali o boza ta nekara 10 ans hem soupi ata 15 ans so bo ane kara mke ezata 7 ans 8 ans esili l'autre comme moi na bande kone biso ba komo bala mi bali bazane ekara ya bazane ekara 2 ans ya une année kutu musu kutu baza même âge ya musu mbala zane ka mkolone ya ba mois ta degré en tout cas ta degré bolingo ndezana l'amour n'a pas d'âge en bolingo qui pas agité hein d'autre part pe balobaka l'amour est aveugle l'amour est aveugle pour la nine bolingo ndezana eza aveugle l'autre comme mona bande kone biso basi en soupo linga mobile faut za kitoko faut la tabion to so pendele ni boyena boite kitoko mobile eza nde poche kitoko mobile eza nde masolo mbeto yo mobile oza kitoko na mbeto ebe loto ebo siba moi toi kitoko te oza vilain neti bongo na mona nango vilain parce que o kitoko to ebi masolo mbeto te yo mobile kitoko na ole kitoko no kitoko mobile eza poche lo bande ko biso basi ba komo linga ka mibali ka na prestige kaka donc ba moneka vivre na mbali mo boya kitoko to so pendeni te il faut ko linga mobile oyebi ke no mobali aza capable ya ko supporter ngai aza capable ya ko prendre soin na ngai na ba besoin na ngai moi suki mo neti boye moi mbonga suki moi mbonga kabelo moi mbongo elamba amoni mobali il faut olinga na vie lelo bo mona mobile mo boataka to super mbala za sopendeni moi sabi on na olingete maman l'amour est aveugle lelo netinga na ebi pire ser na mobe atomba ne amoureuse ya tonton moko boataka na ye oui parce que tonton ana asiba ki d'abord bien tonton ana azwa apesa kembongo tonton na simba na mbongo atali ke no mibala kitoko mingi lo ba kabana bango suti atali tonton na ngata boataka na zanga elamba te na vanda suki salité te na changer ba téléphone ce mieux na vanda na epana do azaba qualité o mbala ko za nango ayebi ko siba na mbetu ayebi boye na boye siko yebisanga mwana mwasi na so ba telemisi o linga mbala boite so ba telemisi na yo mto linga bon tonton mo nde bobenga bango o linga ke no mbala moko aza bogar aza bo so ba telemisi bino mibale emsu ye ale ko na musika po elambe lo pamba chaussure lo pamba kabelo lo pamba téléphone n'en parlons pas siko yebisanga linga mutu na bolingwa solo ko linga mobali na intérêt te kolinga mobile te ke no po kaza kitoko buena bwe te mama bolingo ekipa te yo loto koma omona msusu tonton mo ba tomene amoureuse blanche po nini atali nini tabite mtema na ngebete pa mwano omoni donc po linga mutu na bolingo ya solo kotala ka te ke no aza kitoko alata bien s'exprime kitoko surtout mibala français Zombie mibala en français ba escroc moi mibala babandanga na français d'abord yo mobali normalement tout est un principe makambo on des alaka yo mobali o telemsa moi si na français excusez-moi biko impoli
oui aux impoli pour babanda mutu langue te parce que oyebi langue ya lobate bo so soit yebi français to beti désert na miso bato babanda ka mutu obandi non na lingala yo bando sola na yo bike non te moi so façon non sola na ya zo kota mo français à s'exprimer bien ne peut-être au bando lobele français yomba moko benga tantine excusez hein. Excusez tantine, tu vas comme ça. Moi c'est tonton et toi chérie, je peux avoir ton numéro. Escroc. Bino mi bala français ou banda français to mona bino ba escroc. Moni ko soza posa kuto telem sono blanche na nzela. Lo bela no ngata ki congolais tenga msono te lingala. Ke banda no nga na français. Po mbala banda mo na français. No mbala a lo balinga le tengama. Papa et non préfère na wa linga le tengama. Po ye azane complexe ta ya bandi nga na langue na langue congolais na langue na biso to za ba africain. Na langue congolaise omoni eza bongo omo mutu mususu na lingeka yenda zana s'exprime kitoko ye penza donc aza très intelligent boyena boya lataka kitoko en tout cas abimisaka ba mot français moko boyena boye ati mama yosko landi ba français na so alobeli omo moko français nde ozwi mbongo ndo ozwi mbongo Sko yebisanga yolanda kambali wana po olanda mbala naka po s'exprime ka bien. Sko yebisanga mi balo ba François mona beaucoup d'années ba peso tu vois je n'ai pas beaucoup d'argent na bimi na mbongo ta banzo beta ba poche ba so mbala banzo beta déjà poche bongo 5000 so zwe belé 10 000. Oh, ya solonga na ya Sabino. Na Sabino ba réalité mi bala bongo pesia. Oh mi balo babanda basi na français le roi tomo na pe na YouTube mtozwa numéro na banzo ba français yo mona na présenter miso na lingala yo banda ba français na ndeni oh elle sens te au moins benga banzo ba français siko au moins pas so tali bien mi balo ba sol service na ba français ko ata jour monto ta $10 a pambo ke na western ko kozwa lokuta ata jour monto en flash là ata crédit à pamba. En ça, l'angote, mon nez to qualifié bien mi bala ba français. Zombe, la bonne mi ba fan mi ya français voyons qui m'a pas. Bon, ça non aucun conseil hein. Et ça mi bal nyonso tout est français pour bazala bon mais la plupart babi mu ya kamora fing ça ba ya kanyoso. Et ça bon, yo ne kona mo so lande ka ke no poza maele yo lia maele ni. Oh ça ba projet yo lia ba projet o ka tinze ba dollar te papa na kolia ba diplôme na kolia ba projet ekenda ka Dubai projet esomba ka talent projet esomba ka kabelo projet si ya fuat oh mais solo ba mi bala na penza ko ba pambwa ma po ba yemba penza réalité ko na nzembo wana oh kasi to na restaurant to benga sope projet ya ko futat eza ndenga solo yo yelanga ke no ni papa so na ba projet vanda chez bino hein so za no capable ya ko kipe moi si bien te hein so ki no o ebine ba sombela moi si kabelo te o ebine ba pesa moi si mbonga su ki te la mbate ni te vanda chez bino so ba projet ne kokisa mi o luka makambo alinga po o e akilelo o ezakilelo ezakilelo yango wana ndekolanga mwasi kolinga mobali ka teke non pona mawa olinga ka otela titre na ye mobali nanga za sope master mobali nanga za licencié nde oke kolinga tende konanga linga mobali oyo moni ke no mobali aza mobali moko ya avenir donc olingi mobali na mutema no mobimba bande konanga olingi mobali na mutema no mobimba po olingo elikamba mutema bolingo elikamba mutema linga mobali na yo ndenge donc ndenge ka okuteli yo ko jamais ko linga mobali mo pona omoni lelo balinga mobali otala otali no niveau na ye oui otali no ke nonga biso e pa mso tozana de mais mobali wana azata na 3 4 5 oui wana oteli kolo pour lo bien terreur et salami mobali wana aza capable ya ko assumer na ba responsabilité na ye Ota que no ambalo sunga ngai mbalo za mbala avenir asunga ngai ba ajo to commune ngo za déjà ba age to e bandeni to sunga ba mama biso a oyebi ke mama lia mbonga mwa nene sengo mama ta simba ka ba million mais so mwa nya kabeli ata 500 francs pamba yo ke sengo
ndeko na ngai ata mwana kabeli ata $10 apamba olingo na esenga mbongo mwana nga pesi ngai mbongo mwana nga pesi nga linga mobali oyebi ke mobali ono olinga ye donc lelo so problème autika nga te akozala capable ya koasime na baresponsabilité na ye abwaka ngai te ambetisa nga mutu te ayokisa nga motema pasi te yo olingaka mobali o mpo asa exprimaka bien mpo alataka bien mpo aza mayele nga kutu komanda lingwa yeba olata te nga mo nalakisi yo oyebi na olata te nga moko nalalakisi yo nde balataka nde baklasse ya chemise na pantalon na nibe nalakisi yo nakomisi yo baguna ngai mais oya balataka lolendo neti nayebi garçon moko boye garçon wana vi ke nzambe asalaki ye mpe azalaki ne mpe kitoko azalaki bien so abandi komikumisa amibenga mobala sika na sachet so apiblie photo mobala sika na sachet mobala azanga défaut mobali ye moko azomikumisa so apiblie photo na Facebook garçon wana ye avant nzala me asombela parce que mobala bongo apesa mbongo ye moko lota no kolata na ye moko ana besoin nanu alata no makasi pour vraiment ko ya bato baotala bamoni publication mbala sika na sachet batala oui aza pe mbala sika na sachet ye moko do azomisala no azomisombela no bamafuta cher bilamba cher nini bu siko yebisa yo so lingi mbala bongo ando pe soka bambongo bamikie po ye moko aosa économie na ye alata kitoko ndeko na ngai boyo kaka ba conseil mais nakomi nanga ko chite na kuzo chite na ko episa bino boye bandeko nanga basi bolinga mobali o bozani ekara mingi te lo baso bozaka na ki copinage ça va mais so ekomi ke na niveau ke no olingi obala il faut ko linga mobali o aza plus âgé que yo donc plus âgé na bekara ba 2 ans 3 ans te il faut ta ba 10 ans moi ba 5 ans ba 7 ans ba 8 ans ba 15 ans et ça va pour lobi botolo problème te na ndako na yo quoi yo pende ko mwasi yo mto kipaka mobali l'amour est aveugle bolingo nde zana ekipate bolingo eza likambo mtema bolingo eza na wana misu te bolingo eza na moka likambo mtema merci beaucoup merci na bino nyonso tu oyo bolanda ki Blanche la correction merci na bino nyonso tu merci na mama Betty Masengu ba grand bisous na bino tu bye bye